Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, bandeko balandi ya EDTV, mbote mingi na bipai nyonso ozwami na ngonga oyo na bino bao nyonso ozwi bakoya kolanda biso na télévision na bino EDTV Eco Dynamique télévision ya diaspora congolaise topesi bino mbote toye na lombangu mpenza na température na biso oyo mpona komeka kosolola na bino actualité oyo biso nyonso toyoki yango biso nyonso tozali kolanda yango na yango comme biso tozali bongo bainformateur na bino mpe lokola tolobaki tokotika boye te tokoya tosolola na bino tomeka kosala mwa baanalyse tomeka elongo komeka koéclaire bapoint mibale to misato oyo ekosunga biso tokende liboso oyo ekosunga biso mpe lokola na compréhension na oyo etali bongo dossier ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo oyo epai wapi biso nyonso toyoki ete basili koakite ye na CPI kuna epai wapi aumeli bamibu ebele na likambo oyo etalaki bongo République centrafricaine na yango bandeko tokotika bino nanu moke bomeka kolanda décision oyo etangamaki kuna na CPI bongo tokoyeba kozongela bino na nsima tomeka kosolola lisusu kokoba maso na biso kokoba analyse na biso na oyo etali dossier oyo tolanda. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. La Chambre d'appel conclut que ces erreurs ont sérieusement entaché la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle Jean-Pierre Bemba n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables. Par conséquent, la Chambre d'appel conclut à la majorité de ses membres, les juges Monageng et Hoffmanski étant en désaccord, que la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle Jean-Pierre Bemba n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en réponse aux crimes commis par le MLC en RCA, est sérieusement entachée d'erreurs, et que Jean-Pierre Bemba ne peut être considéré comme pénalement responsable sur la base de l'article 28 pour les crimes commis par les troupes du MLC pendant l'opération en RCA. J'aborde maintenant la mesure appropriée. Dans ces circonstances, la Chambre d'appel, à la majorité de ses juges, annule la déclaration de culpabilité de Jean-Pierre Bemba. Elle met fin à la procédure pour ce qui est des actes criminels dont la Chambre de première instance a déclaré l'accusé coupable alors même qu'il débordait du cadre des faits et circonstances de l'affaire. Pour le reste des actes criminels, la Chambre d'appel prononce l'acquittement de l'accusé, car les erreurs relevées au chapitre des mesures nécessaires et raisonnables font entièrement disparaître sa responsabilité pénale. May I ask the registry to... Puis-je demander au greffe de rétablir le calme dans le prétoire, s'il vous plaît, dans la galerie du public, plus précisément. May I ask the registry? Je demande à la greffière de demander à ce que l'on rétablisse le calme dans la galerie du public, sinon nous allons ajourner l'audience. Je n'ai pas terminé la lecture du résumé. Je vous demanderai de vous asseoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. I shall now proceed to... À présent, je vais donner lecture du résumé de l'opinion dissidente des juges Monageng et Hoffmanski.
Je me limiterai aux 3 principaux points de désaccord, à savoir, premièrement, le critère d'examen en appel, deuxièmement, la question de savoir si Jean-Pierre Bemba a manqué de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher, réprimer ou punir les crimes, et troisièmement, la question de savoir si la déclaration de culpabilité est allée au-delà du cadre des charges. Les juges dissidents examinent les autres moyens d'appel dans leur opinion dissidente, qui est le document qui fait foi. Boni Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, mabanzi bongo biso nyonso toyoki décision lolenge nini ekoyaki. Toimoni pe lisusu boni bandeko oyo bazali kuna na sa ndenge nini bazali koganga makelele ekotaki ti na kati ya tribunal, tout en sachant que ba public ezalaka libanda be vitre moko ezalaka wana na kati koto esika pi chambre wana eba ekose réunir bameka ekosenga bato bavanda kimia po bayeba kocontinue lecture oyo babanda ekosala ce qui concerne dossier wana. Donc voilà, mais kasi koganga wana kosepela wana esukaki kaka na CPIT kuna na Hollande na lae ekei bongo ti na mboka Congo na Kinshasa précisément na avenue de l'enseignement epai wapi siège ya MLC oyo ezali parti ya Jean-Pierre Bemba ezalaka eletivit tozalaki wana tokotika bino lisusu bolanda boni bandeko bazali kosepela bazali koganga pe bolanda commentaire to avis ya bandeko oyo bazalaki sur place mingi ya mwana mboka Jacques Njoli oyo bazali bongo sénateur bolanda bongo tokoba lisusu na nsima bolanda. Boni Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Pasteur, tiens, volume Tolanda. Il va libérer le président Mokosi, il va libérer. Allez. Maintenant que vous avez pouvoir, va bomber la mandefu. Cette fois-ci, nous devons récupérer un mot. Nous devons récupérer le pouvoir. Nous sommes mingi, mando anyo kwa mingi. La pesi merci na nzambe mando anyo kwa mingi. Juste nzambe akati likambuna ye. Zama dans le coup. Oh, on a David. Le roi David a dit dans Samba pour avoir reçu bokonzi ya Israël. Batindi dans la prison pour avoir reçu bokonzi ya Congo. Voilà l'ambiance qui règne. Bemba vient d'être libéré, Bandeko Balandi. Tozali Awa, na enseignement. Bemba, Baouti a quitté Jean-Pierre Bemba Gombo. Bomoni ambiance ndenge Zali Awa. Kinshasa Yindi. Bemba, Aouti Kozala a quitté la chambre d'appel. Il y a Cour pénale internationale. Le départ de Kabila vient se tracer aujourd'hui. La libération de M. Bemba ne signe rien d'autre que le départ de Kabila. Aujourd'hui, après autant de souffrances, 10 ans. Bisoto Sepel la libération, il y a moi Moka Jean-Pierre Bemba, opposition, Bisoto Jean Union sont engagés
to ensemble na ye po babarikadaki banzela po ndeko na biso Katumbi azonga te. Il est complètement lavé et libre. Ce qu'il a toujours dit, il veut être lavé par la justice. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, c'est un homme libre et il est en route pour le pays maintenant. Nous avons toujours dit que c'était un procès politique et ceux qui étaient derrière ces procès ont compris que la vérité finit par triompher. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba a démontré que c'est un homme qui a de mains propres. Nous avons toujours dit que la justice de Dieu va finir, et heureusement que nous sommes là aujourd'hui. Nous remercions les dieux et le peuple congolais est content. Pour le moment, nous sommes dans la joie, mais il sera là parce qu'il est totalement libre et il sera là dans tout le monde. Et voilà, Bandeko Balandi, il y a Eco Dynamique Télévision et des TV. Bomoni ambiance au Ezali, Korenye Awa, na interfédéral et à MLC, Mouvement de Libération du Congo. Na Akitima, il y a Jean-Pierre Bemba, Gombo, au Azali président national, il y a MLC. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, na banzi tolandi bongo na bokie biso ban sotomoni boni bandeko bazali na esengo. Boni ba congolais bazali na posa ya komona gouvernement oyo ezali en place et ba ko dégager. Boni ba congolais bazali na posa ya komona ete ba to mosusu ba ko kamba mboka na biso Congo. Mais kasi biso panzi sango esenge na biso toyeba ko éclairer mo ba zone d'ombre ebele na dossier oyo sinon te tokoko ba kotikala kaka boye na ba ignorance na ba makambo musu pe to comprendre te oyo ko banda koyela ka biso na kati ya mboka na biso Congo. Leçon eloko ya liboso tokoyebisa bino ezali ete voilà mboka Jean-Pierre Bemba azali bongo akité na dossier oyo ya monene oyo bakangaki ye oyo bakondanaki ye bongo na 18 ans de prison. Dossier wana balobi ba erreur ezalaki na kati ba tenaki compte ya ba makambo songolo pakala te ba ekoloba ete dossier wana balongoli yango mobili. Mais kasi elobi tete Jean-Pierre Bemba akobima na boloko lobi to noki na lombangu na mikolo ezali koya te. Jean-Pierre Bemba azali na lubongo na kati ya boloko ya CPI pamba te ezali na dossier mosusu oyo akutanaki na yango kuna na kati ya CPI oyo basambisaki ye oyo pe bakondanaki ye pe lisusu asalaka appel baboya appel wana ba rejeter appel wana Jean-Pierre Bemba azali susu na droit ya kosala appel na dossier oyo wana te. Donc azali na lubongo na kati ya boloko. Mais kasi ya mibale ya koloba ezali c'est déjà bien dossier monene oyo bemaki Jean-Pierre Bemba kuna balongoli yango 18 ans wana ekwei nyonso na mai. Mais toyebi lisusu Jean-Pierre Bemba sali kuna 10 ans déjà na kati ya boloko wana pona dossier wana. Donc etikalaki na ye 8 ans
oyo akokoki kosala mpona dossier wana mpo abima mais asi alongoli plus de la moitié ya peine oyo azalaki nango condamné baye koreconnaître te bakondamnaki ye mpona pamba parce que dossier wana ezalaki mal jugé. Donc voilà na point oyo ya mibale onga nakoki koloba na bino mais kasi na baanalyse na biso eloko nini tokosenga eloko nini tozali komona ngai moko personnellement eloko oyo biso toza koanalyse oyo tomoni na kati ya dossier oyo eyi koloba boye ete Afrique kino lelo oyo ezali nano na indépendance te surtout Afrique na biso bato baindo tozali na kati ya maboko ya ba nguna na biso tozali bongo na maboko ya ba oyo balingaka te continent na biso eba ko s'envoler continent na biso eba ko kende na lolenge oyo esengeli mingi biso ba congolais bazali kolinga te Congo ezala mboka oyo démocratie ya solo ekozala installé epai wapi volonté ya peuple congolais ekozala exprimé aponi ndofusi bachelie ndofusi aponi kalala bachelie kalala aponi ngangoso bachelie ngangoso mais kasi epai na biso balingi ezala bongo te comment bakoki kokanga mwa mboka Jean-Pierre Bemba ba privé liberté na ye pendant 10 ans avandi na kati ya boloko po na likambo oyo bango bamoni ete esengelaki eleka lolenge wana te bakangaki ye po na nini donc bakangaki ye pour rien ba témoignage nyonso balekisela biso awa oh famille telle oyo bakangaki ye boye ba violaki basalaki boye Jean-Pierre Bemba moto apesa ye commandement tozanga ba communication ainsi de suite donc c'était pour rien. Ya point mosusu tokoloba na pour rien wana bandeko na ngai quelque part ezalaki pona quelque chose oyo bango moko bayebi ndenge basakanelaka na biso ba congolais surtout bazwi mwana mboka Jean-Pierre Bemba oyo a participé na élection en 2006 amekaki kobundana mpona koluka ko-imposer to na koluka kondimisa ete ye moto alongaki bongo bamaponami mais kasi mbutu esalamaki bazwi ye bamemi ye kuna na CPI na moment oyo bakongolais bakomi koluka lisusu solution mosusu mpona kosilana na oyo bango batiaki na kati ya mboka na biso Congo c'est-à-dire système oyo bainstallaki kuna gouvernement oyo bainstalela biso kuna ya Joseph Kabila na bakoliti na ye tokomi kokoma na ta ya suka vers kosetendre na ndenge nini oyo tokokoma na mur oyo ya suka esika oyo bakongolais motema na biso esuki bakomi koluka na bavoi oyo nyonso esengeli mpona kotia Kabila pembeni bango na makanisi na bango ya mabe balobi oyo totiaki kuna pamba kaka totiaki kuna lokola biso toyi ba congolais zela to libéré ye bango bakobanda kopota na bango ba libéré ye nga ba libéré ngai nde moto nakoma mokonzi te yo ozalaki te yo moto kokoma mokonzi te to swana tokota susu ba distraction pona bango bakoba ko imposer biso système oyo bango balingi peuple congolais ba oyo bakozwa libaku ya kolanda ngai na moment oyo na kosenga na bino boy pe na koyebisa bino boy soki totali malamu biso ba oyo tozosala combat ya militantisme biso ba oyo tomesali kodoba tozobunda tosala combat oyo ya non violence ba oyo balobi ete bango bazali bongo na kati ya ba mouvement citoyen songo to pakala tolakisi ba limite na biso pe ndenge moko ba politicien balakisaki pe ba limite oyo ya bango mais kasi lelo tokomi na tourna moko ya monene mwana mboka Jean-Pierre Bemba ekoki kosalama lokola na programme na bango balingi ezala bongo bien que deuxième dossier ezali kaka ewe kosalama na mikolo oyo ezali koya azala pe libanda tango ya kokoma libanda nini oyo ba congolais oyo tomesana tokosala charman
okuna babite biso Moïse Katumbi Chapwe okoto babite Fachi bopotani chairman Moïse Katumbi Chapwe Fachi bao mususu kuna balobi ndenge na bango bobebani bopanzani bango pona bango esengo babandi kosepela na kosenga na biso boyi na échec oyo tozali koloba ya komema likambo jusqu'au bout tokomi na yango tina suka te esengeli na biso toyeba kolanda ba oyo ba leader ya ba politique congolaise bakoloba tomeka koyoka bango soki basengi ete bakingani na songolo bazali kosangana totika ba commentaire oyo ekoaboutir na résultat moko te tokoganga tokoloba bato oyo baza na motema mabe mpona mboka na biso Congo. Alors esengeli na bapoliticien bazwa bastratégie oyo ke mboka wana ezala na maboko ya oyo bakongolais na majorité na bango bazosepela na bango oyo bakobanda korespecte ba mot d'ordre oyo bango bakoki kotinda bongo toyeba kobongisa mboka na lolenge oyo esengeli bana bakende kelasi bato baliaka misala ekota ebele pe babitumba tout autour ya frontière na biso esila. Mais kasi soki boyoki te bokomi ko se dessiner biso groupe ya tel biso groupe ya Songolo biso groupe ya Pakala bandeko na ngai nous serons encore là pour longtemps. Kala mingi te toyoka ba état major ya parti politique nyonso point de vue na bango sur acquittement ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba. Na ndeko na biso pe Jean-Pierre Bemba mikolo oyo asali na kati ya boloko j'espère que attirer ba leçon na yango toyebi ete bandeko mususu ba oyo na kati ya mboka oyo bapaya oyo tovanda babandaki mpe kokende ko rendre visite babandaki kosolola na ba telefone babandaki koséchanger na ye ba courrier babandaki kosenga na ye ba makambo Songolo to Pakala mais kasi na ye to kosenga na ye boye atala intérêt ya peuple congolais na 10 ans ya vie na ye oyo à perdre kuna pour rien tango akobima libanda azala ya peuple congolais. Voilà oyo tozali kosenga na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo na bayi opposition misusu bokota na loyenge te toyebi bino ndenge nini bofonctionnaka ba oyo baza bongo na kati ya ensemble kala mingi te soki bokontinue na bozoba oyo bomesana nango na kati ya politique tokomona ba défection ekobanda kosalama ba mususu baokende na molili kokende kosenga ba intégrer MLC na ba oyo bazali na kati ya UDPS la même chose bosala attention bokozala wana bokomi kokende butu koluka bo intégrer MLC et non parce que bolingi combat ya MLC c'est parce que vous avez posé été na makanisi na bino ete bokoki kokoma lisusu na mangeoire. Congo ezali ko souffrir mingi. Moto na moto a gardé position na ye esika wapi azwami. Tola kisana bato wana ete biso tolingi changement réel et non oyo bino bokoluka ko imposer na mboka na biso. C'est anormal. Tokoki kosepela na pasi ya moko ya ba congolais te tolingi congolais nyonso a vivre na esengo congolais nyonso a vivre na kimia surtout oyo asali eloko te na dossier oyo emonani ete Jean-Pierre Bemba batiaki ekuna pona pamba bango moko balakisi yango alors ekoki kozala esengo na biso te ya komona mwana mboka Jean-Pierre Bemba na kati ya boloko tolingi azala libanda pona libota na ye pona bana na ye bandeko na ye bao balingaka ye libotane politique pe libotane biologique mais kasi problème yotali manipulation na ba occidentaux o bazali ko manipuler pona komona biso to ba ko potanaka nakanisi tukutire na yango ba leçon moto na moto atika na position na ye bandeko ya MLC na bino pe lokola bozala
na ngbi donc botelema na ndenge oyo esengeli botikala ndenge bozali wana bokoba kosoutenir leader na bino oyo soki nzambe asungi akozala libanda lokola bango ndenge balingi ezala bongo mais kasi bozala basali ya bapaya te bozala basali ya bacongolais parce que faire la politique ezali charge moko énorme oyo bozali komema mpona mboka tolingi changement réel na kati ya mboka na biso oyo bakokende de gauche à droite bakomi koluka kopotana koluka koécarte koluka kosala bastratégie moko machiavélique pour mettre encore du désordre mpona kodésorienter encore bacongolais ekozala pasi mingi mpona bino en tout cas biso na rédaction ya EDTV officiellement tosepeli na ndenge mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo azali bongo libanda mais kasi tozali kokebisa bapoliticien na bafanatique ya bapoliticien tosala attention il faut pas créer l'opposition dans l'opposition ça va nous amener nulle part oyo bazali na bomoi bayoka biso pe basalela yango botikala malamu merci. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Qu'a décidé la Chambre d'appel de la CPI aujourd'hui dans l'affaire Bemba? Aujourd'hui, 8 juin 2018, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a identifié des erreurs qui ont affecté la décision de la Chambre de première instance 3 condamnant M. Bemba. La Chambre d'appel a conclu à la majorité que la Chambre de première instance avait condamné à tort M. Bemba pour des actes criminels spécifiques qui étaient en dehors de la portée de l'affaire, et que les procédures relatives à ces actes doivent être interrompues. La Chambre d'appel a aussi constaté que M. Bemba ne saurait être tenu pénalement responsable au sens de l'article 28 du Statut de Rome des crimes qui ont été commis par les troupes du MLC pendant l'opération menée en République centrafricaine, et qu'il doit en être acquitté. Cela tient du fait que la Chambre de première instance avait commis des erreurs graves en constatant que M. Bemba n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou réprimer les crimes des troupes du MLC. Ainsi, la Chambre d'appel a considéré à la majorité qu'il était approprié d'annuler la condamnation et de prononcer un acquittement. La Chambre d'appel a également rejeté les appels de M. Bemba et du procureur contre la peine prononcée par la Chambre de première instance 3. Cette décision peut-elle faire l'objet d'un appel? Non, il n'est pas possible de faire appel contre un jugement de la Chambre d'appel. L'acquittement est donc définitif. Pourquoi les juges ont-ils décidé d'acquitter M. Bemba? Après examen de toutes les observations écrites et orales des parties et des participants, la Chambre d'appel a conclu, à la majorité, que la Chambre de première instance 3 avait commis des erreurs à deux égards importants. Premièrement, elle avait condamné à tort M. Bemba pour des actes criminels spécifiques qui étaient en dehors de la portée des charges telles que confirmées. Et, deuxièmement, la Chambre de première instance a commis des erreurs graves en examinant la question de savoir si Jean-Pierre Bemba avait pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher, réprimer ou punir la commission des autres crimes relevant de l'affaire par ses subordonnés, ou de soumettre cette question aux autorités compétentes. Plus spécifiquement, la Chambre de première instance a commis une erreur dans son évaluation des motivations de M. Bemba, ainsi que des mesures qu'il aurait pu prendre compte tenu des restrictions auxquelles il devait faire face, en tant que chef militaire éloigné de ses troupes déployées à l'étranger, pour enquêter sur les crimes et en poursuivre les auteurs. De la question de savoir si Jean-Pierre Bemba avait entrepris des démarches pour renvoyer les allégations de crimes devant les autorités de la République centrafricaine, et s'il avait intentionnellement limité le mandat des commissions et les enquêtes qu'il avait mises en place. En outre, de l'avis de la Chambre d'appel, la Chambre de première instance a commis une erreur en fondant son appréciation du caractère raisonnable des mesures prises par M. Bemba sur l'ensemble des crimes prétendument commis par le MLC, alors que seul un nombre limité de ces crimes avait été prouvé au-delà de tout doute raisonnable. Par conséquent, la Chambre d'appel a décidé, à la majorité de ses membres, d'acquitter M. Bemba des charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. M. Bemba restera-t-il en détention à la CPI?
La Chambre d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu de maintenir M. Bemba en détention dans le cadre de l'affaire relative aux crimes présumés en République centrafricaine. Cependant, M. Bemba est également détenu du fait de sa condamnation pour des atteintes contre l'administration de la justice. Cette condamnation, récemment confirmée par la Chambre d'appel, concernait la subornation de témoins de la défense et la sollicitation de faux témoignages. La Chambre de première instance 7 examine à l'heure actuelle la peine à appliquer suite à cette condamnation. Ainsi, M. Bemba ne sera pas mis en liberté immédiatement en dépit de l'acquittement prononcé aujourd'hui. La Chambre de première instance 7 devra décider si la détention de M. Bemba demeure justifiée dans le cadre de l'affaire concernant les atteintes à l'administration de la justice. Quand la Chambre de première instance 7 prendra-t-elle une décision sur les prochaines étapes dans l'autre affaire contre M. Bemba devant la CPI? La Chambre de première instance 7 est chargée de statuer sur la peine de M. Bemba et de 4 autres personnes pour des atteintes à l'administration de la justice. En outre, il appartient à la Chambre de première instance 7 de décider de toute urgence si le maintien en détention de M. Bemba est justifié par rapport à cette affaire. La date à laquelle la Chambre de première instance rendra ses décisions sur ces deux points n'a pas encore été indiquée. Dès que l'une de ces décisions est prise ou programmée, cela sera annoncé publiquement. M. Bemba peut-il demander une mise en liberté provisoire? Oui, M. Bemba peut demander une mise en liberté provisoire à la Chambre de première instance 7. Le cas échéant, il appartiendrait à la Chambre de prendre une décision sur une telle demande. Qu'arrivera-t-il aux victimes qui participaient ou attendaient des réparations dans cette affaire? Selon la jurisprudence de la CPI, la Cour peut ordonner des réparations lorsque les accusés sont reconnus coupables. L'acquittement de M. Bemba n'empêche cependant pas le Fonds au profit des victimes, qui est une institution distincte et indépendante au sein du système du statut de Rome, de fournir un soutien aux victimes dans le cadre de son mandat d'assistance, et ce, même en l'absence de réparation ordonnée par les juges. M. Bemba peut-il demander une indemnisation pour le temps passé en détention? Selon l'article 85.3 du statut de Rome, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la Cour constate qu'une erreur judiciaire grave et manifeste a été commise, qu'elle peut, à sa discrétion, accorder une indemnité à un accusé acquitté après sa détention. Si une demande à cet effet est présentée, il appartiendra à la Cour de vérifier ces critères et de décider, à sa discrétion, d'ordonner ou non l'indemnisation du temps passé en détention. Télévision, la chaîne de la